Mbote 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 bandeko na ngai bana na nzambe bakongole na bakongolaise wana ezali bongo mama info sans fil tv bandeko toye lisusu lelo ndenge kaka ezalaka tomemelaka bino toujours ba masolo oyo toza kokutana nango na toile bandeko na ngai awa lelo tomemeli bino lisolo ya ndeko na biso ya mobali nakoloba kutu mingi te akutani na mwasi oyo ye azali kolinga mwasi mpenza oyo ye amonaki ete mwasi nakoki kobala ezali mwasi boye ye amoni mwasi na ye bandeko sans plus tarder naza kotiela bino mwa image yango bokoka komona ndenge nini bolingo ezali kokutana na bato partout ye akutanaki ndeko mobali akutani na bolingo na ye na kati ya eglize bandeko nazotiela bino video wana bokoka mpenza kolanda yango na bokebi bandeko na ngai ndenge bolingo ezali kosala biso bolingo ezali koboma biso bolingo ezali komema biso yango wana bozali komona bandeko na biso ya mobali azali koya bokoyoka ye sikoyo toyoka bango topesa bango bafélicitation. Frère Rabi, Frère Rabi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il a quelque chose à dire. Moi, je sais ce qu'il va dire. Mais je lui laisse seul pour s'annoncer cela. Acclamez pour lui. Yeah, 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 yeah. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Excusez-moi, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas tenu devant les gens pour parler, alors... J'ai tout dit sauf une chose. Et pour cela, je me rappelais, Francisca, tu peux venir, s'il te plaît. Donc, dans mon témoignage, je vous ai tout dit, sauf une chose, ce qui concernait cette fille. Pendant que j'étais malade, je n'arrive pas à bouger. Et c'est elle qui me lavait. Elle m'a lavé, elle m'a nettoyé. J'avais une maladie qui tuait beaucoup de monde. Merci. J'avais une maladie qui tuait beaucoup de monde. Beaucoup de gens fuyaient, en fait. Il suffit qu'on te dise, voilà, telle personne, corona, et tu t'éloignes. On sait tous, des gens qui prennent les bus dans le train. Moi, j'étais atteint, j'étais allongé sur le lit, et malgré ça, elle était proche de moi. Elle ne m'a pas lâché à ce moment-là. Elle m'a lavé quand je ne pouvais rien faire. Elle était à côté de moi. Et vous savez, beaucoup d'entre vous ont l'habitude de me voir servir Dieu dans cette église, et ils ont vu que j'ai arrêté parce que j'ai eu un enfant, un adorable enfant en plus d'ailleurs. Attends. Et Dieu m'a encore fait une grâce d'avoir encore un deuxième enfant, une fille, Lisa, qui viendra prochainement à l'église. Vous comprenez pour lui. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant envers cette fille qui a tout le temps fait pour moi, en fait. Elle m'a stabilisé, elle m'a donné la force, elle m'a donné plein de choses. Kelly, tu peux venir, s'il te plaît?
ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Hallelujah. Yakabela na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Aïe! Tu as été là quand j'étais au plus bas. Tu m'as tenu là-bas. Tu es la femme que Dieu a envoyée de ma vie. Je t'aime tellement parce que j'ai même de mots à te dire. Tu es le pilier que Dieu m'a envoyé. Tu es ma force. Tu me stabilises. Sans toi, je suis rien en fait. Ouais. À chaque fois, même quand je déconne, tu sais comment me remettre sur le chemin. Même quand je fais quelque chose qui ne va pas, tu es là. Tu me remets, Seigneur, tu me remets à chaque fois dans le droit chemin. Tu me soutiens, tu es tout pour moi en fait, en vrai. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te dire à quel point je t'aime. Et surtout te demander, Francesca, est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Est-ce que tu veux faire de moi un homme en vrai? Est-ce que tu veux être la mère de mes enfants? Est-ce que tu veux être avec moi tout au long de ma vie jusqu'à ce que la mort me sépare? Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Ozwaka nkembo yaya. Amen. Makambo akolela. Tobeti maboko 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 maboko. Gloire à Jésus. Il gagne toujours. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Alonga kakaka, Yesu nangai. Alonga kakaka, Yesu nangai yo. Alonga kakaka, Yesu nangai yo. Alonga kakaka, Yesu nangai biganya, Yesu nangai yo. Alonga kakaka, Yesu nangai yo. Alonga kakaka, Yesu nangai. Yesu biganya, Yesu alonga kakaka, Yesu biganya, Yesu alonga kakaka, bana na Nzambe bazali kosepela. Yesu nangaya ye. Yesu biganya, 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 Yesu biganya. Alonga kakaka bandeko na ngai ye. Soki alongi lisusu te nani? Tombola, tombola, tombola. Ai! Yoka ba mama ba papa nde bazali kobina pona Yesu. Yoka, yoka,
Nyoka, bonito la bisengo ya boye. Nyoka, Yesu biganya, alongaka kaka bandeko na ngai. Yesu alongaka kaka, botala penza ndeko mwasi ndenge ye alongi epai ya mobali na ye bandeko na ngai. Asalaki malamu lelo mobali azongiseli ye pe bolamu bandeko toyebaka kosalaka malamu tala ndenge mwana mwasi akangamaki na mwana mobali wana ntango azalaki na maladi oyo ya koro atikaki ye ata moke te abandaki kosukola ye asalaki ye nyonso azalaki mpe na kobanga te. Lelo mwana mobali alobi mpona remercie ye ifo nafuta ye na nini na kotika ye te nabala ye nasenga ye loboko na ye liboso ya bana na Nzambe. Esengo te bandeko na ngai tokutani mbala ya nsima lisusu. Ciao.